Ceux qui tout c'est un diable monstre. Allez, qui même dit tout. Un grand pédophile chez qui tout. Yango babeta te na l'ordre batika ye mutaka moto mombali akanye na ye apangwisaka nyai te ceux qui tout le ngaza mutakala na ye ezali ya solo aza pédophile. Olingi Koeba Information Politique et RDC, Landa Vision Plus TV. Vous voulez être branché sur l'information politique en RDC, Vision Plus TV est là pour vous. Suivez Vision Plus TV. La vérité, elle est nue, elle est brute. Landa Vision Plus TV. La bombe et la ramaille pour minorité. Mon ami appelle. Mesdames et messieurs, Bozo Landabiso partout dans mon Kili, monde entier, na visionplustv.com, site OESO permettre à Binobozo la dernières actualités à République démocratique du Congo et en même temps aussi à Diaspora. Les deux ali focus monnaie netorosa la bongo na mona mboka boketu ya yambo, combattant résistant, au balobara toujours bongo, au bolobelara toujours pour na mboka, au azali bongo na mboka ya bapaya, pour na makambo oyo biso nyonso toyebi na yene tokomeka ko sembola ba question mosusu oyo biso na yeto kominga ko sala entretien moko ezala bénéfique pour na biso ba congolais en même temps na ngonga oyo Congo ezali ko passer na période moko oyo ezali vraiment crucial na rokel bon na téléphone. Bonjour mon mboka boketu ya yambo. Bonjour de Konangai Raphaël Zamba ya pambola vraiment olungu abitumana. Allô? Ceux qui tout le c'est un diable monstre. Allez, qui même dit tout. Un grand pédophile chez qui tout. Yango babeta te na l'ordre batika ye mutaka moto mombali akanye na ye apangwisaka nyai te ceux qui tout le ngaza ese apangwisaka nyai na ye ali akanye okasa nani mbika c'est dangereux monstre et tout c'est ezaka mwana na 17 ans nazolala bana mike ba 13 ans ba 14 ans na ville ya Kinshasa wana bango tuna ba derilese na ba nege komi dia ba mbokese bimi na likolo tout est vanité de vanité on les va sauver mo kana bango ba sauver ba ça va Rwanda plaisir eloko nini okokisenga siko na gouvernement eloko nini okokisenga na gouvernement sikoyo to na ministre d'abord pour sauver l'image ya mboka par rapport à makambo eleki na Congo gouvernement ezalaka te ndeko na ngai toro bandanao omoni boni mwana mboka boketu ya yambo ma vidéo moni na réseaux sociaux ndeko na ngai Raphaël walumbu na biso ceux qui tundu ndoki ceux qui tundu vampire ceux qui tundu cannibale ceux qui tundu girafe monstre pédophile auti kotikala mutakala ezali ya solo mwana na so ya ivoire azala 17 ans atiki chekitu mutakala baokalaki 100 000 $. Chekitu napesi 100 000 $. wana te yango mwana na publie video wana eza mpe bango nyonso kuna na kati ndeko na ngai bango nyonso wana baliaka nyei Bombe Minaku Bandwe Kimbuta ba Alexis Tambe Mwamba Bwana Yosu de Kudana ba magicien Boka na bise simba bina monde atendek Yangwa tozo tenga bande kutuma zara kisasa Bobanga te Bobi malitrate Bokota na ba église Bobi ma
tout ça le 4 janvier 1959. Déjà dans le Kanambe à côté si militaire étranger na Kisasa na Bunia 12 camions ya militaire ya étranger ya Rwandais baye kobotola basoda congolais minduki tika ba général etumapamona ba général Olenga boza témoin bino tuna bakalu na ba général Kasongo bomona makambo nini boza kopoignarder peuple wana ole bombo maye bombo makaname bosakana na peuple bobenga na Rwandais bondimi bokomisa mboka na biso d'esclavage donc choc kitundu ndeko na ngai makambo ya choc kitundu ezali mawa ndeko na ngai na bagouvernement na bango ya occupation butakala na ye ezali ya solo aza pédophile. Et si on a d'abord en tant que Bantou, en tant que Congolais biso, en tant que moto tozali ko prôner pour na ba valeur, okoki o mona ndenge nini mona mboka bokechua yambo. La valeur moko te ni kunanga Raphaël. Ceux qui tout talaka ateka mo Congo. Ateka mo Congo na niveau na ye azalaka na mwana te. Mwasi te. Vi na ye mobibalala ka l'intercontinental. Alia kanyei. Apangusaka même pas nyei ceux qui tout ndeka zala. Balobi ke vidéo wana eza montage. Ezali ya solo. Bongo bakoselaki Denis ministre de mosusu aotikala mutakala wakala mingi te oyo ademisionaki Cheikh Kitundu ezali mawa meme bango kake place batie peuple congolais kala mingi te d'ici le 31 décembre bakoka voix ya nzambe ya likolo Kongo ekozala libere bakino babanga te bana kini bobanga te bolongola pere bobanga te biso apres poto le 30 tozana marche donc robotola baambassade babatimento administratif donc robotola yango donc Cheikh Kitundu azali monstre de konanga za bantu te tala elonginoka Nigeria. D'accord. Et si tokomi na suka ya entretien na biso mwana mboka bokechua yambo eloko nini okoki olobela ba congolais na ngunga oyo ba congolais en général o baza na Kinshasa o baza pe à travers le monde. Balongola père babima na distraction ya ba faux pasteur babima na distraction ya ba musicien batala venir à Congo mabela Congo lelo toza occupé na ba Rwandais batuchi Ari di Polit Kanambe Rwandais tuchi Rumero Rwandais tuchi Deo ya Ufida Rwandais tuchi Moïse Mwarungabu azali Rwandais Congo azali dirigé na batuchi nazosenga na ba militaire policier ya Kalo Fungola ba militaire afandese na Kachach Kalwano Kamobutu bazala Banzangungu botourne minduki na bino bolanda batuchi wana ba Rwandais bazo dirige na ba mende na bombe minaku na ba Caleb Mutondo ya ner o asirisi ko exterminer peuple congolais to benga na bango na Congo bato balongola père ezala même diaspora ezala même kuna to longola père to botola ba bâtiment na biso to chasse to occupation message na ngai yango wana na pression félicitation mi Raphaël amosalo za na Allô? 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 Allô, mon mboka bokechua yambo connexion ekimaki biso. Allô? Donc comprenez, Toza Bongo. Allô? Allô? Donc voilà, connexion est dérangée biso, mais tu comment déjà la souka
il y a entretien na biso oyo qui spécial na mwana mboka Bokechu Ayambo. Parfois il faut faire intervenir aussi ba congolais na biso bazali à Libanda ou bazali même à, je pense à Zongi vers biso. Allô? Oui, allô Raphaël Boni. Bien, donc Tokima connexion et Kima Kibiso. Obanda ki oloba mwana mboka. Nalobi makinoa banakin. Bozola na poubelle, bozola na ba moustique, bokenda na ronde le 31, bolongola kobanga, bolongola père, bosala ma compteur monotov, bomamba bango bolongola père, Congo eza dirige na ba Rwandais, mboka tokoli na humiliation te, mboka na biso ezala dirige na ba Rwandais. Bombo mabango nyonso bobengana bango boza plus de 12 millions à 13 millions de Congolais na ville ya Kinshasa. Bana Lemba, bana Ngiringiri, Kasavubu, Matete, Yolo, Kalamu, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Kinshasa, Ngwala, Kitambo, Binda Devo, Binda Ipel, Monga Fula, Cité Mama Mobutu. Partout, ma Congolais, Bozali, 24 communes qui battent Kendili, Bolongola Père, Bolongola Komanga, Bobi Mabino tout, et 31, Bo chasser ma Rwandais, Bazali ma Rwandais, Baya quitte pour ma démocratie, ma Rwandais, Baya quitte pour ma Pesavino, ici à l'hôpital, ma Rwandais, Baya quitte que si ça passe, imposteur, il est très en Kanambe, a reçu comme 13 millions de morts. Aïbi 34 millions de dollars, milliards de dollars. Ma prié Congo, ma retourna ma matata poyo. Ma prié l'homme mboka nini, l'mboka okaz, Zaïdi, budget la voix à 4 milliards de dollars. Et Zaïdi budget à université à Bruxelles, INB. Il y a notre ma Congolais, motopla comme matalisou sur la SNT, la Air France T. Tout ça n'a pas surtout. Tout la occupation, tout chassé par Rwandais. Il y a une révolution ming de Kolanga Raphaël. Zamena Lola Atalayo, abattre la bao, nous sommes dans le monde de la Congo, solo. Donc, à la mingi tête, on coûte la mission la mine au Kouda, la Kata Congo. Merci, mon Amboka Bokechu Ayambo, pour la disponibilité. Merci, Raphaël. Merci, Mingi. Merci de Kolanga. D'accord. Merci. Tokutani bongo prochainement na bandeko bozali kolanda biso na Vision Plus TV pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et totikali bongo na kati ya cœur et actualité. Merci à Dodi l'enfant gâté meilleur venayo et batonio so ba kolanda biso na moment spécial et surtout totikala bongo na ba valeur na ba vertu pour na kobattre la pays na biso oyo moko tozana ngo comme bijou. Au revoir. Olingi Koeba Information, Politique et RDC, Landa Vision Plus TV. Vous voulez être branché sur l'information politique en RDC, Vision Plus TV est là pour vous. Suivez Vision Plus TV. La vérité, elle est nue, elle est brute. Landa Vision Plus TV. La bombe et la ramaille pour l'unité. Mon ami appelle. Clark Niuka Yandankala. Twende.